muntu mwenze bumulika nyonyi ngetranje urure nyabuka nguni mwana wa Tshisekedi mufuma mu mashete te muje bya kuidepesa muje bya obiga na oyo kate mwena pozo kese zate ceux qui ont compris que Tshisekedi bien au départ hier étant que tata a compris que batouana bazoli na Kabila bazosonga awa ayeba ki bango donc la ba fayulu toko kondima bomona ki mutu na biso nani CG général Kabound alobaki ke to comprendre des comment général et bien évidemment général soki IDPS azwaka secrétaire général lokola Kabound nde bandaka la IDPS azwa pouvoir aboyi makambo ya corruption abisi bango avant boya kopesa ngana lia na tonda boto nsena na bana nanga nde boye so ibana nanga batondi te posa na bango esidi te boya komona ngate parce que bango nde baza ba numéro 1 ya ko faire souffrir peuple congolais alors président aboyi makambo wana moto yazo ça dépend na yo de 8h à 15h30 à Silisi Moussa Moussada abimi dès qu'on doit battre en otage moto abandi Moussada de 8h 7h aye ko silisa na 22h 23h non nde makambo président aboyi yango wana go meeting ya lelo ya Fayulu aza mwana mboka toza na démocratie totikeli asala oyo akoki kosala toyebaki moto azaki habilité pour le vrai résultat c'était que l'organe Seni abimisi résultat l'UDPS n'a pas azaraki na sénité c'est l'UDPS la Seni oyo azaraki habilité à kopesa ba résultat ni azaki na ba vrai résultat pour constitutionnel et confirmer yango nous n'avons pas de problème ce qui Fayulu azolo cap vérité des yeux à Kene ce qui église catholique oyo ba lobby apesa ki ba résultat soit disant apesa ki ba résultat ba o nyonso ba yebi ba yiba mbongo ya l'état ba sakana na mbongo y compris même ya yo moko journaliste do poser nga question ozana ba droit na yo na kati ya mboka oyo ba privat yo yango ozwaka te donc président Fati aza ko mériter eloko wana il faut alandela bango nyonso il faut ko kanga bango tout Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Zambe, Tolobate, Filokoboy, Tolobate. Zambe yo. Il y a eu un peu de comme bon. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Mais moi c'est la vie okuma. On ligne osoma pomade naturelle awatoza en ligne www.awatozaacrème.com www.awatozaboutique.com soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Mboka Congo, Boke Banaburat. Pour la COVID Sabamole, Nipende Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi evimba. Sima ya 3 mois, on suit résultat. Salut. La pomade Awatoza, moi c'est un pas commune qui bokon. La pomade Awatoza. Maxi Bio Café. Yango. Akone pas demande hémorroïde. Diabète. Si vous avez besoin de la peine, café kitoko yo Maxi Bio Café, numéro ya ngwana na se. Benga kaka Eric Faka, yo moko comprendre. Po biso ba sagade kutanga mona o melango. Tani na komo commander ministre mobo ya affaires étrangères. On est président mobo à Ghana, donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango. Bomba te posa ka yo moko. Expliquez moninga toza un problème na couple. Expliquez maman.
Tous les malades écoutent qui n'ont Maxi Bio Café. Nga vie de loin na melakango et bongoyo. Ayuna. Pour yango d'autres TP, éjaculation précoce, mari de nuit, femme de nuit, envoûtement familial. Biloko nyonso so meli café kitoko. En tout cas numéro wana c'est boluka yemo grand prétérique. Bio Café et au salation zote leng. Tomelaka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango pour la santé na biso. Bonjour chers internautes, merci d'être nombreux en train de vous suivre cette émission. Merci Nabande Gotou Botala Rabiso à travers le monde. Merci Nabande Gotou Botala Rabiso na Lenga Congo, chaîne à Munene. Merci Nabato Bozo Talabiso en Australie, Nabato Bozo Talabiso en Paris, Nabato Bozo Talabiso en France. Merci beaucoup na Blaise Ntseka, Bogar et Abundes. Balobi tozan na base, tozan na 10e rue. Na limité place ni toyo solana ba imboka, toyo solana ba combattant. Il y a président Etienne, président Félix Tshilombo, il y a Tshisekedi, Antoine, président Babombo Belé, donc le toyo solana base parce que les lopé ndeko Fayulu azo sala meeting na Sainte-Thérèse. Après awa tokepe kuna toyoka alobi nini mais avant to banda kuna to bandino awa juste pour 15 minutes kuna 15 minutes 30 et puis to sangisi to eba elo ni to sala ngo analyse et na bandeko tout bozota la biso merci beaucoup na Glody Diansuka la mignonne et merci beaucoup na juste pas de vidéo to salara obe musala parce que balobi Congo mikolo mwa bilenge bandi ozonga muke population mo sepela mwa muke to yeba pourquoi population komi ko sepela et to banda mbote bandeko mbote papa to bani na yo boni base bien sans problème to à l'aise biso to zaba na balongi to longa ki depuis kala to longi na mulili to longi na tout des marions to longi to sala présent na biso to pesa 1000 chances à sala makambo na ye ndenge ezali na moi changement ezokota moke liboso to lingi to bimina marche awa abanda ko boye lelo mon démocratie ekoti na Congo lelo to moi banto Fayulu bazo bima basade ba sala marche parce que bata Fayulu ba bi vérité désir ne faut monana est-ce que atayo moko IDP ça sale 37 ans Fayulu auti awa saza mwana biso azam papa soki aboti mwana ke asali mboko na ye to pesa 1000 chances kasa yeba o iza base ayebo iza base abimisi awa maile azio Fayulu parti iza passé papa yo koloba nini lelo meeting ya Martin Fayulu abi faut vérité des urnes et mais c'est Kabila fois lo ba vérité faut la vérité nani a gagné qui élection na ebito koloba nini a pe fatia komi ko kanga déjà bato ba lele mbongo ya l'état na ebito koloba nini bantu wana bazaba muyibi vraiment Martin Fayulu aza muntu na biso awuti na base mais sikoyo abandi ko kangela biso ko lebela biso mabe mais ayebike papa abotie ako kocha nini nyamwele mulawo lobango na Chiluba voilà tobetele mabo eza ambiance tobetele mabo voilà ezaba to comprendre lingala ngo togela Chiluba nangu jibiri tatu lela mwana utushinga ni mwana ya kenze dendedia kimuri mwana Fayulu jinga kwande dendedia bwane ajiga din me amanye bimpe ni tatu den tatu ye munyungu shejano mumuni tatu banyungu shejaka kesi boli de pesa mbaza wabu bonso kwa kuina parti mukwa ujubo ku konvengera ide pesa tu boli mutukari bamana kwanga to pouvoir tuvutulwila na shibine kamwena sababu muchisuku mbatu ya shibingo mabiosu tukari nabi mubyanzi mwini Fayulu kine na shini ni bwalu na shibu mukimu manyika na shenyi kimba mumanya mukongoto muntu mweze bumudi kanyonyi ngetranje urure nyabuka mwini mwanu wa Tshisekedi mufuma mumashetu te muje bya kuide pesa muje bya wabiga na wayo kate mwena pozo kese zate nazo yo kate papa lobi nini bato bazotala biso libanda mboka lelo Fayulu azosala meeting bino boza na base bazoleka pawa balobi vérité des urnes na yebite Fati auti ko kanga général Salumu Fati auti ko longola DG ya Transco Fati komi ko landela na yebite okoloba nini
toyebi ke toza na base nde tata, base nde mama, base nde bota batu nyonso awa bozomona. Oyo nde toyebi ke Fayulu au départ azaki mwana na biso na kati ya ndaku. Étant donné que aza mwana na kati ya ndaku, azaki na idéologie, parce que les gens, chers journalistes, je vais vous éclaircir. Vous savez que les gens vivaient avec Tshisekedi, mais ils n'avaient pas compris Tshisekedi. Batobele babanda ko vivre na Tshisekedi, bazaki tout autour, il y a Tshisekedi, mais ba comprendre que Tshisekedi bien té. Tshisekedi c'est le charisme, Tshisekedi c'est le changement, Tshisekedi c'est la continuité, Tshisekedi c'est la démocratie. Base boité. Donc batu nyonso wana ba comprendre que Tshisekedi té. Donc comprenez que bazaki zinga na Tshisekedi, il s'attachait pembe na Tshisekedi, mais ba comprendre que Tshisekedi té. Ceux qui comprennent que Tshisekedi bien au départ, il étant que tata a compris que Batouana, Bazoli la Kabila, Bazosonga Awa, Ayeba Kibango. Donc on a Fayulu, Toko Kondima. Bon, mon aki Moutunabi Sonani CG général Kabound. Alors, tu comprendre déjà. Comment général? Eh bien, évidemment. Général. Ce qui IDPS, Azouaka, secrétaire général local Kabound. De Bandaka la IDPS a pouvoir. Mais local la batunyo sur Bandako, il y a Babandako tal intérêt na bango et non il y a population. Voilà pourquoi là-bas on a écrit le peuple d'abord. Donc ça dit que ceux qui osent la idéologie à IDPS, c'est qu'il faut autant l'intérêt à peuple. Parce que quand on a fait la zolo balobi, kalato te boye ba makamuni na ebité bazo bongisa. OK, nazo lingana éclaircir. Awa toza la base. Fayulu azo sala meeting na ye pona koyebisa batu ke voilà a éclaircir batu comment ba violer pouvoir na ye. Azo éclaircir batu sur la vérité des urnes. En réalité, qui avait la vérité des urnes? Celui qui avait la vérité des urnes, c'est la CENI. CENI ne mutwazaki na capacité ya kobimisa vérité des urnes. Vérité des urnes les aka pour la basangote. Vérité des urnes les aki et pas la bisoté ba combattant. Sikoyo ndenge fatia komi déjà ko kanga bato longoli DG à Transco, bato à Transco ba sepeli et ça bino ndeni. OK, c'est bien. C'est-à-dire quoi? C'est ça la démocratie. Nous avons vu à l'époque de Tshisekedi. Quand Tshisekedi était nommé comme Premier ministre, tout le monde dit que bazo kende ko zongisa biloko yo hein et bayibaki. Donc ça dit que l'IDPS c'est ça même la continuité. L'isolo il y a 22 000 francs au ba élève ba ko pesa na examen d'état oyo balobi meseki mbuta bande ko lia. Fatia ngaka ngasuki mbuta mwana kini vraiment. Té. Azo mérité parce que même dans la Bible le baboyi. Le salaire du péché c'est la mort. Évidemment, c'est la comptabilité, c'est la comptabilisation. Bongo wada surplus wana et copie qu'on lit peuple congolais. Voilà pourquoi tout ce monde là bazaki embauché, babana kota l'intérêt na bango. Et maintenant c'est comme la démocratie aïe. Parce qu'il n'y avait jamais eu la démocratie dans ces pays. Président Omo Bengana na ba Libanais, président nini wana vraiment président ba Libanais ba yako bengani atabino moko. Eza bongo biso omoni président Fati azali président ya IDPST. Aza président ya Ekolo Mobimba. Papa lobi nini pona likama ba Libanais, ba Libanais ba yako tala président de la République mais ba solo lité bazongi na inquiétude na mutema na ba mawa eza vraiment nini. Nazo répondre na mutona wana. Question président abengani ba Libanais ezate. Azongi si bango acquis des droits. Aboyi makambo ya corruption. Abisi bango avant boya ko pesa ngana lia na tonda. Botoni sena na bana nanga. Nde boyi. So ibana nanga batondi te. Posa na bango esidité boya ko monanga te. Parce que Bangonde Baza numéro 1, il y a qu'à faire souffrir le peuple congolais. Alors, président Aboyi Makambouana, Moto Yazo ça dépend de 8h à 15h30 à Sisi Moussa, Moussada Abimi. Dès qu'on soit battu en otage, Moto Bandi Moussada de 8h, 7h, à Yoko c'est à 22h, 23h. Non, Nde Makambo président Aboyi Yangoana. On a 4500 francs, Moto c'est de 8h. Pour la meeting, alléluia Fayulu. Bon, meeting ya lelo ya Fayulu
aza mwana mboka toza na démocratie totikeli asala oyo akoki kosala toyebaki moto azaki habilité pour le vrai résultat ce n'était que l'organe Seni abimisi résultat l'UDPS n'a pas azalaki na sénité c'est l'UDPS la Seni oyo azalaki habilité à kopesa ba résultat ni azalaki na ba vrai résultat. Cour constitutionnelle est confirmé yango. Nous n'avons pas de problème. Ce qui fait le cap vérité des yeux à Kene. Ce qui église catholique au lobby a fait ce qui est résultat soit disant fait ce qui est résultat. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Église catholique appelle ça qui selon Bango 40 000 témoins. La CENI reconnaît au moins 17 000 témoins. Au Bazaki accrédité. Alors, les lots, résultat il y a 17 000 wana. Église catholique abimisa yango au vu de tout le monde. Or, tozo kana Union européenne kuna Église catholique a kenaki kopesa wo ba mekaki kosa la sondage par rapport à 100% ba monaki c'est fayoul. Non, ce n'est pas une raison. Ba pesa biso vraie raison, ba pesa biso vrai résultat. Tondi maki oui, fayoul moto kanyaki élection. Parce que toyebi fayoul na kati na biso azaki soldat du peuple. Tobo y était. Non, Aza, soldat du peuple, à combattre Nabiso et Longo. Tout exclure, y était na kati ya lit. Mais ceux qui ont un résultat vrai, aya ko prouver biso. Merci papa, tous continuer. Papa, Yoko Lobani était que combattant à IDPS. Yoko Lobani. Bon, en tout cas, merci papa pour la question que vous avez posée. Il y a Kolobaming comme tel égalité. Et l'autre, tozalaki nango dans les besoins, ezalaki alternance. Le la alternance c'est pesami. Donc, wanande ezali esengopo na biso population peuple congolais. Pour papa nabiso Martin Fayoulou, tozana démocratie. Azo sala oyo démocratie singeli ya sala. Au pebino IDPS bo sala tant moulaï pendant 37 ans. Toyebi yango et salamika awa na Congo te eza même partout na ba pays Afrique awa soki toke même na Madagascar na si bomonaki les deux opposants contre président sortant en place bomoni oni ne lekaki. Donc soki président Martin Fayoulou aza ko sala biloko yo bon rien n'empêche toza ko encourager kaka oyo eza lokola muto alingaka sota kende liboso il faut zo ngana nusima lokola sali déjà arrière wana azosko et là biepo a sauté à Kende Liboso. Pardon, Moulobani, Nazon Asima, il a sauté. Abandela Lisusu Moussala n'a bien. Abandela Moussala n'a bien. Na Mikole Koya, né à cause à la tête, il y a Oya Zokolo. Non, il va nous souhaiter Bazolo Babadoazo, Pesa Martin Faoul, Moutou Makas, et Jean-Pierre B. Madame Moïse, vous sont confirmés. Bon, Martin Faoul, Azamona Moukete, Oyo Bakolo Kolobake, non Batindikaye na Mabi. Yemoko azali muto atangi azana maele na mutune ayebi o azako sala Jean-Pierre Bemba kotinde na mabete so ba kotinde na mabe bazana ba compte rendre na bango kuna yango moni keno ye azako lukapo a se défouler. Pona Nenge Fachi a commis déjà au Kanga président de la République a commis déjà au Kanga ba général azo Kanga ba directeur à Transco a commis au zongi sa pena droit au rolo bani pona yango. Naza sur na ebité soki caméra akoki kozwa kuna omoni koko wana alobaki na biso le peuple d'abord. Hein? Le peuple d'abord ne eloko tozalaki nango bosenga. Eloko le président Fachi Asali ezali eloko moko oyo esengeli penza donc esa le manandenge esa la meli. Ba o nyonso ba yebi
bayiba mbongo ya l'état basakana na mbongo y compris même ya yo moko journaliste do poser nga question ozana ba droit na yo na kati ya mboka oyo ba priva yo yango ozwaka te donc président Fati aza ko mériter eloko wana il faut alandela bango nyonso il faut ko kanga bango tout soki na meko tout no question moko sikoyo otangelanga quelques personnalités o ba lia mbongo ya l'état ko banana nani papa basé belé nous avons des Kimbuta ici tozali batoma luaka infrastructure et le mora sale zalité banzela nyo sotikali mabulu tozali basé belé bango nyo so foba kanga bango bakingi bakingi babo shabu nyo so wana il faut basa l'arrêter bakende kozonsa mbongo ya l'état soki alingi azala arrêter te aya na mbongo nyo so abimisa ki na kesa l'état azongisa azala libre soka lingi prison akende akofana na prison ezali esika na bango ba paso ba monsi baninga na prison bango pe fo ba sibir bayoka mulunge wana ya prison nde yango wana esengeli tomona ki pe ba avocat ya ndeko Franck Diongo baza ko senga mesure de grâce na président de la République mais basi bozolo belango te basi wana il faut tozonga na maloba ya yimoko président aloba ki bien que non ministre de la justice azana musala ya ko faire enregistrer tous les prisonniers na ba prison pour que Mikole Koya bazwa liberté na bango ndenge sengeli wana nde maloba ya président lobaki en tout cas biso tozotela maloba ya président pona biso tozane loko tokoloba te. Merci beaucoup tozo continuer na ebité banane baza maloba bakoloba oui papa yo lobi nini olobi nini sabangana zana esengo mingi parce que ndenge totelemi awa tozu pouvoir mais tolembi te tozo yaka po toyebake pouvoir na biso komotambola lolenge nini po ba misusu ba tuna biso libanda banda bozu pouvoir misale ezate benini ba misusu o bazana mayel na ba mituna bango bakomo loba te to comprendre que musale komo tambola bien o bazaki na posa osala misala te bakomo ozonga na misala po naza pesi na mutu moko abisinga na tika kide ya musala déjà inane mais azongi base aza sûr que akosala compagnie koya toza sir penza ke ekoya toza sir tolongana nanu bilobela tolongana na ba commentaire mais pona ndenge ya bandi nanu abandi te lelo nazo compter 6e jour na ya musala mais a bouger to sentir pena calme ngo toza nango ya base d'abord mais mokonzi na biso aza jeune il faut comprendre ndenge souci na biso ya peuple ndenge tozo marcher na pouvoir na ye parce que biso nde baso to simande pouvoir to tika bilobela ndeko na biso fayulu asala makambo na ye mais alinga koyebisa ba peuple vérité te aluka pouvoir à 2 ans pouvoir ya 2 ans na Genève alobela kango te ba baza simana ba bana ko cha makelele lelo tozoka lisu makelele wana te na communauté internationale ba komo ko féliciter pouvoir na biso cela veut dire que pouvoir eza peuple eza bonzambe. Merci beaucoup, merci na ba tutu botali biso à travers le monde, merci na ba tutu juste un pas de vidéo, merci beaucoup na Nicolas Mokonzi tozo kene na Sainte-Thérèse pour na vivre nini au fayulu azo sala kuna et puis tozonga pour to sala analyse big up namoni je vous Nyusti Noodles Kili Odia Wakabase ma chérie na biso Wakabase Bayaya Swag Wakabase Hello, voilà, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours ma fille Legacy. Nous s'abonner sur la colonisation la nous abonnés et on fait abonner biso artistes. Les amis mini pour la vie nous avons fait la biso la colonisation on m'a ramené cette bandana wani ka koko ka tous à la wana utunganga na pena tungayo seke totongana alebisu ba ebanzele ba jona lobi Wakabase il est important la colonisation Wakabase Wakabase Lido VIP Wakabase Vanessa
Maloba, pesaka fecharo, e fecharo, ningisa fecharo, e fecharo, ale simba ka fecharo, e fecharo. Vamos dançar na traje, dançar na traje, dançar na traje, vamos dançar no rabo, dançar no rabo, dançar no rabo, Berton Tibala, atomanga, na pena toma, segredo tomana, ale bisou. Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.